oyembaka nzembo moko ba pasteur ya lokuta bandimi ya lelo na lobi non ebimite eza nini nzembo ko mona mondimi ya lelo na lobi expliquer nga no nzembo nzambe bakosaka ete c'est-à-dire olatika zaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango oza pasteur losambo ya bato mabe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit nasola masanga bayokanaka te bayokanaka mpe ata mokolo moko te koesila masanga ezali saint esprit yakoya te yakao nayaka naya yaka olobi eloko ya motuya sava yaka andela makambo olobi nalobi boye mondimi ya lelo nalobi nzambe bakosaka ete olatika zaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango ozali c'est-à-dire ozobandela turo sikoyo mpona bato nyonso basambelaka na limete nazopesa bakote bapasteur alime basere na bafrere alime nyonso zawadi mpa zolanda zawadi eza nini yo loba kaka kasi yango nalobi boye yango nalobi boye losambo ya bato ya mabe basambelaka makila na yezu ekitela bango mais saint esprit nasola masanga bayokanaka ata mokolo moko te yango na tozopesa conseil faut toyemba nzembo wana mpona kolamusa bato bazosala mabe babatamaka na nsima alati costume ozomona azoloba maloba malamu mais na simelo wanda osala ata msunduliste kutu akosa conseil nana opesa bango bakomisa nzambe ndoi bakomisa nzambe ndoi kope na bango yango wana ya kotonga bapalais ya kosomba bakar mais na nsima yango te bazosala kofi ozi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali natikali na mwa non ba yebisanga yo zalaka te voyage akosinga bongo soki olibi makambo na lingi na yebisa yo na kopesa document wanto ayebisanga omoni soki ondimi na kopesa na parcelle oyo après na kobando pesa mongo ozongela makambo na bando kende bashini bakende oyo alobi na 10h lobi tanga na komi na 10h il ka lobi condition na ngena pesa yo na kushena yo soit na zo deuxième femme ngabi non ngana kondi ma deuxième femme après na kondi ma bêtise wana te ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mujinga okushana susu nanga bango baza bato bandundu esani nini kanda lupango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikana lupango yango na yebisi siko tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place ni alobi nanga non ngai na ndenge na yebani tosalaka na bureau ngabi me na bureau eza place osambelaka bato no na bureau na ye na simona aza na matela afongoli yango atandi matela wana na se ya tapi wana a déshabiller accoucher nanga tant accoucher nanga de c'est ça mikana parcelo non kende oya lobi na bosani yango na coffre na ndako pana apesi ngai mbongo $100 osonga na obenga yo na poko na 19h yaka 19h tango na ye na vandi wana mukuna yambanga ite 6h mukolo elandi aye obenga ngai oyaka nazo kuna pesa nka document na kende no kende oya na 19h tango na kende na zongi na 19h na koti na kati moni avec bendi bureau na ya bendi atana kama ovove na ye moko boye ati yango na mesa ngabi bon yo pe uzala kana munduki
abi eza pour la protection na sigo na bi eza pour la protection bi si pour beta nga masasi ou bien au salangani oh non non ça les côté a telemi a bloqué porte malène p a bloqué porte malène alors bien makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement ta na mona ki muntu ki wana nazala ki déjà bien te après na bangi na ngai ngabi no muku nazaka babla osala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana tellement ta na mona ki muntu ki wana nazala ki déjà bien te après na bangi na ngai ngabi no muku nazaka babla osala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai su ngabi na mekana no ko filmer muku na oyo poke na la tse image wa ko banga pesa ngai mekana na parsa na tse caméra na budu nazala ki kutu na ile tiki caméra izo ati tango na tse caméra ya ibse na dinga suba azuma suba wana nzoka caméra ibanga kikozo asali makamona ya alinga asala na kacha mutuke panda 46 minutes oyo avec amatela kingai 46 minutes ya bien ok omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka kaboy abino même mukolo na kushena ona bio zalaka boye te abi pona na l'action nyonso ke na lingi yo na bise ok ukushena nga 2 fois nazola la libanda na abi même pour l'amour de Dieu pianga nano atambongo nazwa ndako nazo sofri na mwana na bise pesa nga nano atambongo nazwa ndako nazo sofri na mwana nazola na mwana lesika bien te muku na lobi nanga ok ndenge za bongo nga muku na ozwelo place ya kuvana bandimi botuna enanu soyi wana banego cha musala na mweza kangi nini la te pasteur la te nenge ya mosanza me muku na bimi nenge mutakala na iba nyoso bamoni na bana mike bamoni bana classe bamoni église moni bamoni dadi mutakala ya mukie tata munene vous blague avec ce pasteur là. Je ne sais pas quel genre de pasteur il est, parce qu'on le voit tout le temps dans les médias, tous les jours, il est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est candidat à un poste politique ou pas, mais je pense qu'il fait la honte de ce qu'on appelle les religions. Moi, je le connais personnellement. Pour l'avoir rencontré aux États-Unis, on me l'avait présenté comme évêque. Et je lui ai fait confiance aveuglement. Pourquoi? Parce que dans mon église catholique, quand on dit évêque, on est d'une certaine moralité. Et j'ai dû partager même un conteneur avec lui pour transporter les valises et les effets personnels. Quand ces effets sont arrivés ici, le conteneur était mis à son nom. Jusqu'aujourd'hui, là, je suis en train de courir derrière pour avoir donc les choses qui ont été envoyées il y a 2 ans, il y a 3 ans. Clairement, là. Non, je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas que ça devienne une histoire personnelle. Mais je sais que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon pasteur. Parce qu'il utilise l'église pour faire des dégâts à notre société et il faut le traiter comme tel. Et je ne veux pas entrer donc dans leurs affaires, simplement qu'il n'est pas crédible. Balouba, Bazana, Bazaka Kouakei, hospitalier, oui, Okabapé, mais Lokomoko, Lokuta, Akosakamini. Non, entre quelques pourcents, non, entre quelques pourcents, il y a bateau. Lokuta. Nde nazali koyebisa bato nazoyebisa procureur keba na bani ata yoyo kandenge oza elongi mabe matama lokola na otanga sokombo te na boy oyo otyelanga susu ba réunion baluba me nga na obanga bino te na ofote bino tina suka tala mundimi ya mukuna mundimi na ye metala makambo aye kokomelanga na bino pe bato bozo kopekisanga tika tala tika wana na bino wana eza lokola ke bolobi boye bimi libanda messieurs ngamami ata mibali basili na mokili ngamami yo kendo tuna oncle na yo oza mundimi na ye oza pe oncle na yo kendo tuna oncle na ye ke quel genre de femme oyo tango ye oncle na yo asalaki nga makambo na ye asalite wana tuna ye ke ayokaki nini pour comprendre. D'ailleurs nga alexaka bana basi mingi ndenge osokola mai po bazala propre mama na yo ça veut dire yo tango ozo kofinga mwana mwasi ke
otangi kombo ya eloko yo komi oyo. Ça veut dire maman no pe aza bongo. Oza mal éduqué et pas maman na yo. Pe oza imbécile. Oza imbécile. Na oncle na yo mukuna. Bino bozo ya tango boyo ko finga nanu balu bana no bofongoli mbanga wana, bozu mbanga wana boche lokola mutu azu muku ya mbwa simi na maboko. Nanu bobandiko ya koloba te. Nanu balo tindela nga batu baya ofinga ngai te. Tango bazo ofinga nga bino bozo mona non? Est-ce que bomoni ou pas? Tango na otomboka wa tala monsieur, tala nga nanu bien. Zela tele malikolo tala nga nanu mwasi ozo finga wana. Tala bofinga kanga na Sonia. Tala na leki na maman abotu yo. Na maman abimisa maman abotu yo na leki na kitoko ko banelo tilo bipe na propre. Ceux qui m'ont dit que donc maman non de mutu abimaka mai na se ata ba pesi nani yango ko pesi mon poyo la nga yo salité oyo imbécile tala est-ce que moi ça boba ko pesa yo nyama oyo eloko aboyo nyama ko toucher le ko toucher nga wapi na isika nini yo ko toucher le ko aboyo ozo tala nga na soni yo tala nga bien maman no akozala na taya boye maman no akozala boye maman abocho akozala boye ata mwasi omuku nazana ina ndako oza tala forme azana ngo mukongo ekangami na lisoko esika moko libumu pe ekangami esika moko démarche nini oyo azalaka nango tala bosakana na ngai te na ye moko oncle na yo forme azalaka nango omoni forme azalaka nango lokola likododo ameli sikoyo eloko omoni nguma ntango aliaka mutu no aza suna makasa otambola te ta démarche nguma azalaka nango nde démarche ya oncle no mukuna oyo azalaka nango yango wana ava bofinganga botala nanu famille na bino ava ya ofinganga imbécile mama no nde abimaka mai oncle na yo na mwasi na ye oja nde babima mai longola kombo na ngai imbécile naza mwasa propre kobanelo tilobi pe naza ngai problème na nga naza na automatisme na neto wana soko betinga eloko mamo biloko na nga nzoto etelemi répliquer yo balinga bango banga yo babanga nga te barespectaka nga mpo bayebi ke nga nayaka na vérité na bref on annonce en fait on annonce la révélation après on aura plus photo mon qui annonce qui oh pasteur alimité ba pasteur te me pas moi limité to moni oli susu na ferme pasteur mon côté limité na o ya serebo azemisi moi site Mikolo ah na pasteur moko azana ville a Mikolo moi ça nga kimaye ona parce que moi ça coûte chaque jour na mbeto na bana mibana oh là là la vidéo to na normal boy to yebi na biso ye mais ana ngomba pétage za gravité to tanga soute autant mais limité tant obi ba penser déjà limité na pesa adresse te mais limité ba na première reçu na to ke ne ba kota bon marché kuna voilà viré Petit na bon marché parce que azati kuna donc moi c'était ami tu azemi yana moi azemi si où so be formation na ba na kuti moi ça na azemi ou la l'occasion na bino ya na yebe mutatu to seki kaka moi na tanga te amutu na biso donc il faut ça au lieu bombi d'information omeli mutu moto te na lete na yokele ma pour mutu wana so na tangi komo na église le même jour pour bato bakondi matin ya neti na yebisi bato préparti sa tebisi donc le même jour église kufi ok donc genre ya bato wana ya bato mobile mettez première ok na biso za ba côté ba première wana première koidro ok mais au situé biso aza passer ya miye omoni première place e bandit place oyo propre sens boy za rana ba asiji koidro banda wana ti na bon marché donc alors c'est pour cela c'est pour Nayango wana c'est pour cela Nayango wana Manaseka les enfants de Aseka ils en a parti Salami il y a un parti qui est créé parti Salami le parti qui est créé ils sont les partis chrétiens c'est un parti des chrétiens pour le redressement socio-économique du Congo. Cheval de bataille Nabiso. Notre cheval de bataille. Moutoua Simba Kitaya Congo te. Que personne ne touche à l'économie du pays. Moutou non sauter que société il faut ça. Tout celui qui a vendu la société doit être jugé. Moutoua Seliba Port na yabomi à l'État il faut ça. Quelqu'un qui a fait ses propres ports et l'a tué ceux de l'État doit être jugé. Il faut que Bimisaba parlementaire. Nous devons faire sortir les parlementaires. S'ils peuvent être payés 30 ici. Amen. Le roi. En ce moment-là, gouvernement. Vous aurez une parole à dire au gouvernement.
Vous aurez mot à dire dans les entreprises et les lois du pays. Après, Sima, je vous dirai Papa Songolo Maman Terre n'est pas Papa Terre n'est pas sorti. sentir capable. C'est lui qui va se sentir capable. Viens mettre la candidature. La caution, ce n'est pas toi qui vas payer. On va te donner la caution. Toi, tu ne vas rien donner. Le parti va t'aider. Amen, mon père. Dites amen. Amen, mon père. Les hommes éternels, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, lèvez-vous. Lève-toi. L'autorité morale à partir. Oh là là. Moi, je suis l'autorité morale de ce parti. Autorité morale à partir. Je dis que je suis autorité morale de ce parti. Oui. Amen. D'abord, bayo opesa examen na nation. Vous mona ke comme bayo. Auto mona clair te comme zo le kalala maboko na bino biso to ozwa. Ne bayo opesa examen. Après bayo opesa go dépôt. To yeb ki go dépôt ya politicien. A pasteur mais à politicien. Pour biso to ça la politique activité mais il y a ça la politique active. Alors bayo opesa ye lokona. Na biso to comprendre comment beaucoup opesa un pasteur mais qui est politicien. À ce moment-là, il va nous diriger comment? Souka au sa parti politique. Au moins, il peut faire les partis politiques. Donc, bon, mon agent déjà. Mais tout le monde a un pasteur qui est un politicien. Un pasteur politicien. C'est-à-dire, c'est difficile pour lui pour gérer l'église selon normes église, à utiliser selon normes politiques. Il est intelligent, il a des capacités, il a tout. D'accord. Bah, Sotenga. Déjà, Mirmir écoute. Mais Natika Likaka. Pourquoi Bazo Boyarayo? Oh, conflictuel. Oh, ngai. Mais Bangonio sera conflictuel. Tout le monde là est conflictuel. Oh, Delilé, si. La côte est prison. Mais prison, on a la côte. Moi, on n'a pas eu de prison. Et empêcher à diriger l'église. Deuxièmement, on a un conflit dans Moukouna. On a un conflit dans la période où il y a guerre. Moukouna a besoin d'un conflit. Tu dois conflicter. Mais hier, Wela ni navi. Moukouna nga neto wela. Hier, mais siko ya nga bimisa Kabila Satan pendant que mutu angonde mutasunga yi. Tomoni nga ta on a yé na bino soyons reconnaissants envers Kabila. Les lotos soutenir Félix mais tous en reconnaissant que mutu abato to laisser embo. Na pesa ça. Net biloga zoloba église koyoka lesate. To wite pas président. Ba pesi so mbongo. Pour tout ça réunion, il y a prière, l'église na yé et puis tout ça na stade Tata Raphaël. Moukouna. Kwazolo ba unité. Moi je vais parler de ça. Honnêteté. Na zimbongo. Premier pasteur aye akati mbongo kana nzela et ou di présidence bakati. Ba pesa na mabonga na. Yo mto zo imbo. Ngana zina yo ki coup de fil yo zela ngawa. Mutali bosa aye akati. Toye pa Moukouna. Bakati. Toke pa tel bakati. Toke na foule ba yeli soko lia mbongo ya batutu wana. Ese wana eza malhonnête honnêteté. Na mbongo tozwi wana po mutu akocontredire nga zati. Na mbongo tozwi wana. Bravo kutabito komona clarté mbongo ndenge. Pona nga kaka chéri. Mais tokomi ana tokabolisi mbongo wana na batu mususu wana batika. Les jours wana ndenge ala sa abima na ye. Amoy ke ba makambo eze clarté abimi na au conseil. Oui, ah ok bien. Mampinga zolo kaye tazana kimete. Mampinga place que je l'ai abi makazi. Akira ngoma kasha mata. Abi makela Tanzania kitwe. Ezoka ngene na kitwe. C'est que il y a pour ce mouvement avec Tanzanie. Et ça papa il veut que ce mouvement kana mwana mboka. Ah papa tout ça na kameme na Busembo. Nenda mwana mboka. Tout ça kameme na Busembo. Pourquoi makambo il faut toke na wongire
koloba tegele kabila zamana mboka nini bite kabila zamana mboka te ça quand même vous tous en akola via koloba ngo kabila zamana mboka toke nani kabila le père papa na ye atongile wapi Paris de Mal des années na bango le nom de Paris de Mal vous va récupérer ça bon ça doit Moni ya collège afide la bomakiango tu as papa na ye propre abokisi bango kutana na ba nous avons ils ont souffert la dernière qu'est-ce que lui peut nous dire quelque chose le PVMCC mouvement ya étranger maquillé na ba congolais nous sommes grandis kasi na nyonso wana vous avez vu ya kosala plainte moko contre Joseph Kabila lelo apparemment papa efe kokoki makambo te ka ko lâcher yango papa efe parlement yango yeye bazolo le loi 21 ok vous allez vous protéger les autres savent na ye ya ko samba wa bakondele ake makala autorité ko bazala te comme ce pays ya zo bandela ce pays siba na tomo na keipe est-ce ça pépé est-ce que procédure wana ozalaki na yango parce que tu as peine de 20 ans bon il y a quelqu'un il veut qu'à prison nous y a quelle prison je comprends à quelle prison ça bien à quelle prison il doit à quelle prison quand il est à quelle bato bibale bayokanaka te bayokani baza na boule moko basala mpoli bapostule na députation nationale mama na ngai oyembaka nzembo moko bapasteur ya lokuta bandimi ya lelo na lo nano ebimi te eza nini nzembo komona mondimi ya lelo na lobi explike nga no nzembo nzambe bakosaka ye te c'est-à-dire olatika zaka lokola mondimi au fond du cœur ozali mobomi mikolo nyonso na nzela mabondeli opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango oza paster losambo ya bato mabe basambelaka makila na ye ezokitela bango mais saint esprit nasola masanga bayokanaka te bayokanaka mpe ata mokolo moko te koesila masanga ezali saint esprit ya koya te yaka nayaka naya yaka olobi eloko ya motuya safa yaka bandela makambo olobi nalobi boye mondimi ya lelo nalobi nzambe bakosaka ye olatika zaka lokola mondo au fond du cœur ozali moto mikolo nyonso na nzela mabonde opakola mokana na nzambe makila tika kopengwisa bana nzambe okosa bango ozali sadi ozobandela turo osikoyo mpona bato nyonso basambelaka na limete nazopesa bakote pasteur alimete basere na bafrere alimete zawadi mpa zolanda zawadi eza nini yo loba kaka kasi yango nalobi boye yango nalobi boye losambo ya bato ya mabe basambelaka makila na ye ezwi ekitela bango mais saint esprit nasola masanga bayokanaka ata mokolo moko te lo yango na tozopesa conseil ifo toyemba nzembo wana mpona kolamusa bato oyo bazosala mabe babatamaka na nsima alati costume ozomona azoloba maloba malamu mais na nsima elowanda osala ata mosu nduliste kutu akosa conseil nana opesa bango bakomisa nzambe ndoi bakomisa nzambe ndoi kope na bango yango wana ya kotonga bapalais ya kosomba bakar mais na nsima yango te bazosala pour raconter des choses il veut qu'on les laisse quand on le remet à sa place il choisit vraiment tribune Yanzambe pour venir raconter un mensonge. Poser la question à Mukuna, il m'a délivré, c'était quand? Est-ce qu'il a une image? Mukuna a une télévision, il y a depuis. Nous sommes en abandon la Mukuna à la télévision. Mukuna a filmé la tête, hein? Il y a hein? Il y a filmé Kindumba papa. Sala kama assumer homosexualité na yo. Kindumba zo sana bana basi na bana mibali assumer homosexualité na yo. Assumer homosexualité na yo. J'ai dit à Mukuna de faire son come out. Peut-être que ça peut être une haine pour lutter contre contre l'homophobie. Au lieu de venir distraire les gens ici. Au lieu de venir distraire les gens. Mukuna a raconté sa vie. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que Mukuna a choisi la chair. Donc, afin de dire la chair, a frappé la chair.
Et les gens envoûtés qui sont là-bas sont en train de crier Amen, Amen, Amen. Tout ça pour montrer à Félix que je te fais plaisir. Mukuna l'onction délivrer mutu. Mukuna délivrer mutu. Mukuna l'onction. Mukuna pasteur. Ba mukuna baba tunzamba tika bango kala. Mukuna pasteur. Et l'histoire avec mukuna et mukuna kobo. Il y a porno. Mukuna za cinéaste ya porno. Il vient les avis à porno. Nous avons un moutazo sur la sœur Azuba en église, Azuba na bureau église. Donc Azuba la sœur en église, Azuba la sœur na voiture, Azuba celle na hôtel. Il y a quoi installé. Mukuna moutou. Saint-Esprit go fana nzota moutou wana. Saint-Esprit go fana nzota moutou. Pour y avoir délivrer moutou. Moutou na ya délivrer. C'était en quelle année? C'était quand? Moutou na c'était quand? C'était en quelle année? Et est-ce qu'il a est-ce qu'il a la moindre image à relaxa? Ndumba, Mutune Kobo. Pas distraire Félix Tshisekedi, hein? Soki mukuna ina ba lokuta na yepo na websabino ke mboka oyu bande banda. Jamais tout le monde a mutakoka na président Tshisekedi. Mutakoka na Tshisekedi ni. Tshisekedi est le pire des présidents. Tshisekedi est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. Soki mukuna ina buzoba na ya makambo ya Félix Tshisekedi. Donc recadrer. Recadrer mukuna. Il assume ses orientations sexuelles. Il est bisexuel, qu'il assume. Le long, la discrimination contre les homosexuels, il faut lutter contre ça. Les gens luttent contre l'homophobie. Tu vas comme libre qu'on choisit l'orientation sexuelle à choisir l'orientation sexuelle et bisexuelle, c'est son choix. Moi, je ne commente pas les choix de Mukuna. Je ne commente pas, c'est son choix. Je commente les mensonges que Mukuna vient de faire. C'est facile à vérifier. Moi, j'ai grandi à Bandal, j'ai vécu aussi à Kasavubu. Donc, c'est facile à vérifier. Et ils comprennent et ils vous disent que Mukuna n'a dit que le mensonge. C'est un menteur, il ment comme il respire. Il se calme. Chaque fois qu'il passera pour vous dire des choses sur Félix, nous viendrons pour le recadrer. Soyez tranquille. Nga la famille nanga mutakoya épilepsie a athée. Natkala oyo kama épilepsie dans ma famille. Natkala oyo kama. Pourquoi ma épilepsie dans la famille nanga? N'ayez pas.